Zala tepe komi. Babi mu pepa sika, nem ko mu pepa sika. Betty Masengo, mon entier. Tourna nani. Canal Future News. Mama ki to konesa wana. Masola mboka eza wana. O eza vient jorate. Musique a Congo so lingo yebango. Wapi. News. Betty Masengo lilala. Merci beaucoup, vous avez vraiment ébélé l'émission na Bino Bobby. Merci na ba fidèle fanatique nango bo message na l'émission na Bino Canal Show sur Canal Future News. Merci pour la confiance et fidélité aux personnages jeunes artistes na Bino Bobby Nikozette Yanfou. Un double star quand des jeunes artistes na mope pasika na carte internet. Merci beaucoup pour la confiance au bozo salanga. Na pesi suba merci na boss nanga Dave Mubama, motema sar nanga Betty Masengo sa pembe Bobby la formatrice, maman la Daveline Mubama. Na pesi merci na équipe technique nanga Bobby Jean Bilongo, hein, pourquoi pas José Fancele. Bobby José Fancele Bobby bato basimbi caméra, ba bazo ba image pour mon abiso bien na badna kuna bino. Merci vraiment de bo vandi bo la émission na bino Canal Show lelo nazala ba artiste ba ex musicien ya Robin ba ex musicien ya Déplique Pomba Nuance Bobby leader oyo azala makam na ye kande zalaka donc ex musicien na ye, donc faut comprendre bien ba musicien na ye, mais pour le moment bazo tracher chemin na bango mususu bazo sa carrière solo na bango moko toroye ba pona nini dans ma raison nyonso to découvrons à na Canal Show tozana Blackberry na tout jeune donc photo solo là quand des à la rapport Canal Show là bien toujours ba vérité Blackberry. Bonjour. Bonjour, merci maman na ndingo ya kotala biso donc mbote pe na batutu bazolanda biso donc merci quoi. C'est normal. Et talaka nzamba za na biso donc nzamba za contrôler mto tambwisa biso donc mutu so aza diana nzambe nyose zalaka bien. Ouais, bonjour. Yangandeko, veut dire que na sepeli au mon opné trop. Bonne santé. Voilà maintenant ko tuna bino ba question pardon pour permettre ngana ba na leader na bino mi balé. Blackberry au leader. Ouais, leader tout jeune bao donc et ça va. Ok, salut bien Bobby, un leader yo Blackberry quand des arabes Blackberry ba fanatique non au bon landa au bae ba ko pas de Déplique Pomba Nuance. Parce que pour le moment c'est le moko leader Blackberry te do leader tout jeune bao. Bien balé ba leader bongonde. Omoni mama ki leader ane salaka trop na mboka na biso. To mona pe ba libanda ba pisco na bité na ba pisco ndi ba balé na za leader. Mais bon va ma passe. Ba ma passe na ndinga famille so tona ba ma passe en esprit. Tout ça ma passe en esprit. Jean Bilongo faut comprendre Bobby par exemple ma passe en esprit tout jeune à Blackberry ba yeba bino pene Déplique Pomba Nuance quand des armesco pour le moment bozo travailler bino moko ba raison ni esali ke bolonga na orchestre ya Pomba Nuance pour sa carrière na bino, c'est dire à quoi que obino bolongwe. Moni déjà toloba dia trop makambo ba nde tolongwa pa Pomba Nuance nenga pena kolobela pena makambo na côté poto komo otala soko chemin na biso ezaka ke makambo nde simbaki te côté tozala kuna donc toyokana gite do yango senga to kabona po ata mwasi na mobali pe ata bana bolingo ata balingana ndenge nini donc soki ko kabwane ye ba kabwana kaka ba forcer te pour natique pe ba forcer ngote somli ka côté mote esimba te na coincé do na kaka do fulu ka côté mo bozala l'aise. Et on a senti à l'aise côté Naza. C'est ça. Non, des Déplique à bien mal à l'aise. Ils ont non pas vraiment mal à l'aise, mais quand ça peut mal à l'aise, on est muta chaote mais ninga yomoko. Oza ko se sentir que côté ozali quoi. Donc il faut se décider ça peut dire non mususu. Et on a na profiter na sala na sa nzira na mususu. Ok, merci. Tout jeune loco à Blackberry a qui décision n'est pas kolonga pas Pomba Nuance yango esali ke yo na boyo kana to bo coopérer ki po bolongwa to yo po longwa na ba raison na yo. Ouais, mutunda za kibonga longwa na raison na e o ya monela ki. En fait, mais tout ça qui même idée pour tout ça na Blackberry petro. On a talipé ka o ngana kweli yango pe black akweli. Ah, c'est que to ko sala pe mamna biso pour tout ça batu titong to botam na mokili. Et muto ko tika mutaza te. De rende tom so simbela ki bango pe na biso pe so tokeka biso to luka ka isimba
dire que tout ça peut tout pour Simba. En fait, na mambutu tolongwa kana et pas pomba pardon tolongwa biso tolongwa pas pomba déplique na ba raison mo bo eza normal de ngana monnaie que ça ne va pas d'abord na rose à la souté et black pas monnaie puis ça ne va pas rose à souté pas pomba déplique et tant au kuta na même tous on appelle la moko ah ya ndé mambo l'équipe bo ah ya ngapende l'équipe ah ya to ya souté ndo monique ça là que tous est souté makambo ngo eleki bolo ba pété ce ko ba to comprendre ndeni ke depuis ka sela bino mabe mo depuis ka bande ko futa bino te depuis ka bande ko fula bino te depuis ka ngeka yemo ka yemba to nini et celle ke bolonga bo éclaircir ba fanatique na bino ke to longa po depuis ka sali boy et ça normal biso asala biso na bete biso to longwa ka na ba moto mona sala ne biso faute depuis pomba depuis gaza grand chanteur atara danger bani ni zaka ke maman boto monaki to sepele na biso sute nde to sala ke to longwe ko longa na bino mbala moko o ezo kam sanga mba moko nzembo bo sepe clip mba moko et comme leka na ba écran parce que nzembo bo préparer qu'on depuis kala o bando zaka bo longwa bongo bo sala to déjà bo zaka na coulisse na bino banda ko répéter yona Blackberry tonde eza pina bandengo lobiana to boaki ka ko sande batutu basala ka ke o ndenge nini toza na studio nzembo na biso boyo biso to lingaki batu ba découvrir non est vrai et puis ba pesa biso sko ba argument na bango et to sala pe ke to moni ke résultat pesa normal de rende pena to kanisa ki nde pe yeli biso mo ke batu ba accepter biso pena partout to kende et to pesa ka batu baza na confiance na biso nde bazwaki da déception maketo et nzembo parker na générique batu bandima to sa mamba danger baza pena na rondima to sa mamba danger et na pesa pe ba Mexi na ngana global control na zingania ou kota zali et na Sainte Mushia et na vena biso toma maketo po bango pena bazwi biso na tamo bo o muta rozwa biso te tara to longwaki nini me ba ndimi baza na biso dire que pour na roza pena ingrate bato bongo pena ceux qui artiste moro zapena na tamo ya faiblesse et dire que na osanga kumalo vena ngai héritier le sanga koto zali yongana na imbaka ngai na lelio mawe komia mi fidèle o héritier na leli na koyemba nzombo kelela mbila na nzete o repare ya pokoyo likambolo kita grave o bébé nala veut dire que likambo zaki kita grave pena tara ba kauto utena veut dire que pas pour maniance to yebanité to sala ba clip te et logo te mais batumo bandim na bazo bino en charge yango no moni single na biso pena to chango prise en charge pour ba vena biso ndeti ba héritier minimbo bazaki tout près na biso bo tabina ba petit na ba ko dinda na libolo te esengani esenga bozo merci pena. Merci beaucoup to sur la pena Blackberry bolongo bo sala na depuis 7 ans. Est-ce que na Bundesliga boyembi pété pour to mon album aske bimi mbamo bino bolongo est-ce que boyembi boyebi ke banze mwana ebongo na sima bilongi na bino etala malango yongo bolongo na bino po ba bi déplique pas kanda so bolongo vraiment ba parti non pe aki côté hein ingénieur katang akati nda kata danseuse boye to tanga kombote quoi. C'est information important. Bon, biso to milongole déjà avant amakambo ya banini ya Bundesliga na oba osala poso to sala ki to ngato linga pete ba sala maka mususu ndele kaki na ndinga ba cadre ka ba conseil ndeto ba kosola na ye de yong mpe maka mususu sala mi so to sala ki to ngato linga maka mususu te donc to milongole ki déjà avant donc longola déjà po biso de to yembe pe na studio to cheba vocal na nzembo wana to cheba vocal na studio donc tu dépend na biso batika na bango longola na sima ya normal bo so na mona clarité tena libala ngo ba pesa nga ba $100 ba $1000 so na mona clarité na kufaka pona zo ka $1000 to $100 na longola ngai no tika nyoso. Merci beaucoup bosala moi extrait nzembo na bino o euto bimawana boyemba ngo esala moi ba fanatique na bino ça s'appelle John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis et ça là est bien ça s'appelle boss na Fabrice Nteka le boss américain ba bi boss wa simba makamunyoso Fabrice Nteka boss américain kenda Fabrice Nteka boss américain zali hein malheureusement ça qui malade pour le moment comme bien merci vraiment na pesine ça me merci pour battre le boss na ngata yo faux za la po o sala mamba bien
Fabrice Nteka, le boss américain, to boire qui na déception maquette, to linga se manifester. Soit se manifester. Écoutez, ça n'a pas de problème. Tu es sur bien qu'à 0h, 7h code. Tu es sur au moins un empêchement boyer pour informer, bien pour boyer, bah il t'a malade, c'est déjà 2 mois, ça qui nous peut-être des fois bimé hôpital pas même 2 semaines. Azan on attend un repos, mais tant qu'on m'a bien, bah comme n'a bien on sorti, on t'a raillé dans sa sire, vraiment. Fabrice Nteka. Ma bonne guérison Fabrice Nteka o. Nzamba batela yo Fabrice Nteka o. Fabrice Nteka nzamba zala na yo Fabrice. A déception o. Déception yebisi nzoto foko topita. Na beto garda malade kozala susi. Toma okoyete o signeli wana ngai. Maketo signeli wana ngai. Déception yebisi nzoto foko topita leo. Na beto garda malade kozala susi. Bebe okoyete o signeli wana ngai. Maketo bebe yo imingana. Fabrice okoyete o signeli waya Nteka o. Fabrice okoyete o mimili wana. Nabona konda nzoto pona yo naboba kalingela ngai yo nalelama naboba dundela ngai yo naloba kokende tezela nanwa tomaye kokende tezela nanwa o maketo papa naboyina ngabashita na sala dubli wisa dili chose na begithi ya be machine no na begithi ya bashi na begithi ya be machine no bebe ne meye recevoir na busu bebe kwazani mate recevoir na vionzinga ni awe balakisi ekoto yo bebe kwazani balakisi ekoto yo bebe kwazani a blague, quelle ingratitude, oh, quelle ingratitude, ah, et quelle ingratitude, oh, quelle ingratitude, oh, Namoni tujini ba ufanga ba kumbuye ba musicien congolais. Baza kusala musala na bango bien ko. Lokola yeko. Lokola ye. Love est comme une fabriquée. Love est comme une compliqué, oh. Love est comme une héritage. Love est comme une abandi boué. Love est comme une contre Vraiment, de bête à ma bourre pour vraiment. Fabrice Nteka boss marqué na bini. Togada malade kozala susi. Toma okoyate o signeli wana ngai. To signeli wana ngai. Na medo bakotielanga koni skutai ishafisha pana ya bwita zimagandai vema yoko yate o signeli wana ngai bebe yoko yate o signeli wana ngai dokase lwembai ondimi blaka kufaye nyonso kasi bolingo note bebe nazanga tapale kasi adresse ya molema na yo te love na yo ndepesanga identité wa au pays des amoureux soki oza te nakomi sans valeur refoulement nanga libanda motema na yo ye nazolela jano bamba Tu mets ta maboko, babi poso tobi to style ça émission est style là pour na ba musicien pour comprendre que les ala ka bosser na beti ma sengomo ça peut sentir que voix Fabrigas maestro bimia wa donc son obi bongo te senga na kosi tout jeune to que to zonga to bona biso polémique to boy po wanga na poso wanga ni public e condamné au ça ma beno qui voit Fabre maestro oza vraiment idole na e te check Fabrigas mtalanda ngai oh Fabrigas mtalanda avant non gasolo beti ma sengo yo bongo yemo ebiga landa ngai c'est facile nga nzimi na ngate pona yebi ke Fabrigas abanda musique tom su wana yo no oyemba te tom su yo no bimite mais déjà bima sko yo lando ndeni en fait yo pendo yebite po ezaki bisop na tozaki na matete
tonton Yemba ba vibrateur ba Omba Kola ba Robino Mundibu et ba Yasser Arafat ba tuzemo belé ba Fambiora tuzaki tinel mo ando bengo tinel la liswe tuzaki okutana na esali ke tonto kola ramna mutapuna pe ba chemena mais son alobi bongo ndeti o comprendre te mais la vérité chaque fois bregaz mutalandanga ye mutalanda ko yone puisque ba relation ni bozala ngo entre yo na Fabricaz tozala nepna tosala batane trop kota yebi ke o bao ngape nda koma vraiment maestro et kokoma comme maestro tosala ta ba 10 ans tout monde en a te tosala ta ba 10 ans tout monde en a te pour mon homme to sa chemin. Ok, merci. Alors, Fabricaz maestro mutalanda il faut te comprendre babi Blackberry fona féliciter bino pour son obi bon tu no mengrat félicitations nzembo kitoko. Donc vraiment ba fanatique na biso ya Canal Futur News to yo kanzembo wana vraiment ça bien. Merci beaucoup. Dangi canal obaboué. Ponga no bangela kolonga na bino nga no bangela no makasi. Poto to mona vibrateur contre maître na pese ba satasé belé. Tant alongwa ki alongwa ka ye monte pas maestro balongwa entre 3 personnes ba kepe ba sali contre maître na bango. Pour ba yembi ale pour ba kabwani ba ko mo finga na pi. Est-ce que yo pe na les jeunes hein tout jeunes bo kabwana. To bo lobi nini po bino bo lobaka bo joto to na bino bo wanga na bo promettre ba fa na bino bo promettre pe boss na nga Dav Mubama papa na Davini Mubama à propos ya carrière na bino mi balé na ba pas omoni nazanelo mobo na yemba esalanga defon lobaka na ba papa kota biso na photo te poto si to changea depuis kota biso na photo te poto si to changea tokomona ba costume oyo na moni touche pela ba bodia kanda donc disons makambo bato balobela biso ebele fort babete so masolo ke bokabwana bona mais si tokabwana pour jamais te vendre 100 ans ensemble, 20 ans ou 40 ans ensemble. Et comme on a un moment où on ne peut pas avoir une responsabilité, parce que ça, j'ai ensemble, tout ça, j'ai ensemble. Mais quand on a ça, on a auto penser qui to sala, auto boula qui to soit un jour, to soit un auto simba na maboko. To mebena ke likamu to bako luka yango to sana ngosiko na maboko. Bon to tali ga yes. Yande ni nga na bendi parti na ngopozi parti na on mutasa ata chemin na mais ezala ke album tout jeune bao ba invité pe Black Bera o yembi na kati album Black Bera ba invité pe tout jeune bao o yemba na kati ke ezala ba ko kabona mobwe komi ya ba fo ya ba nini do prière na ezala panza miso na sambela chaque jour na ba ke nzambe so to ko kabona to kabona to zwa déjà o to sai nango besoin to simba na maboko po ba vena biso lokwa ba Pablo Ngoma ba sa vepe ba ocha biso ba maboko na maram o ba conseil na bango e apporter biso ebele na profiter pina pesa silence d'or posé ba mbote na ba conseil pe o pesa kika na tina makambo abaki bo sala fort bo simba na makasi ba to ba linga ba partager bino déjà ba mo idaki aller boya nango e za do bongi bo bouleversement ba donner donc il faut bo simba na makasi. Et puis, nous avons bateau qui a été bouleversé, ce n'est pas vraiment où nous devons raisonner. Et ça, c'est que la porte imité pour les États-Unis, au moins, artiste oyo, amuni artiste morazoya ache pour soutenir pour tombola la musique mboka na bango. On peut commencer na Côte d'Ivoire. Taka ba Mali ba na mona ma musique yo te bon ça va trop balé. Mais on m'a bien basi di ke bani ba ko bima e ba ko za musique mo boy ba fina bombo cha bombo ba ngbe musique na bombo na bango etumba mo do esala mande mo pe na mboka na biso ko ka saka te ba ande ba bima boy ba yo contre biso pour fali pupa ozala ka fali tinengo kufa faire gola ozala ka faire gola tinengo kufa ba fa bro ba nani bango tu pa ni ba saka oni bazame bazana mitema mo boya ko yamba batu oyo bazoya do ba fungula bango pe porte ke muto ko ba ke na chembongo na nganje pona partager ba musicien o ali boyela zoka mbongo na chela biso ya ngolo bake na moni musique na bino za kitoko na chebi mbongo obosala musala kitoko doeza na nina bandinga bongo vraiment pour na okabona batu bazela ngo pena si côté bo pesa biso ne conseil tous à la ensemble tous à la main fort dans total liboso to simba otoluka soto okabona tous wa dia otoluka. C'est ça. Ok, merci, bien répondu. Réponse moi, il y a bien ça, les bien, mais tout jeune. Nangi kana tuno question mo yebe lo ko kabola yo na Blackberry. Elo nino. So yo yebi tenga na yebi ba fan pe ba yebi. Kaza nini? Kanyaka. Kanyaka nini? Oh.
Ah te omoni biso te toza bongo to banza pena l'art non te. En fait biso to banza no boulot. Tika te loko kabola biso ezande boulot. Omoni ke Blackberry omoni ke tout jeune ko ka sou boulot te tout jeune omoni Blackberry ko ka boulot te nde ah ya omoni cheme mais l'art na ndimite po ba l'art tozo l'art ya ke kenda. L'art ya ke Potoko kabona pona la te sali ke to kaboni pona la ya ki na la on suba barre monte gefo. Ok, merci. Titre album na bino ezani. Bino toza en plein studio. Na yo kutabino na studio no moye madon na ebite ko so boye manze mwana poto mona nzembo liboso ebimaki. Dans deuxième nzembo ezani nani titre album ezani. Ouais, titre album eza prise en charge. To senga kaka ba prise en charge na ba matoya batu bazo biso bina prise en charge partout. Album eza un album te toza na maxi single et ton limite que les 5 chansons pour toza dans nzembo liboso déception maquette déjà d'accord batu ba septango et dire que toza ce qu'on nzembo mora toza dans des toza na studio boto ende pour nzembo wana ya Isaac Parker et dire que ya za moto moro malamu quoi na générique auto bimisa nzembo wana batu ba zela biso ko to échouer te ya mbalo pena quoi. Ok, merci Jean Bilongo. Ba fanatique nous sur Canal Futur News pour continuer à s'abonner toujours parce que tous en post ça na bino vraiment pour s'abonner. Jean Bilongo so koko tia biso extrait à studio quand des ala kabongo tozonga juste après. Calmez. Merci beaucoup à mon président, mon daddy, Herman Kassongo, et Benezer, Bobby Molimo, toujours daddy. On a président, on a quoi? To comme déjà dans souka émission na biso juste ka question souka ndezalaka to bandi non pas Blackberry na génération na yo artiste ni o bazo cartonner to ba leader ni vraiment o bazo frapper o vraiment so vanzi na ndako yo ki bango isala vraiment bien o bosser dio na profiter pe na PCR man ka songo mote po yini mutemi makambo ndenge bandaki donc so landi pe ni émission ko comprendre quoi. Mais Barti c'est belé presque moko na biso basala musana bango kito quoi. Tangina biso ka 5 personnes ya génération dans 5. 5. C'était déplique à sala musala na bien. Robin Mundibo sala musala na bien. Fabregas sala musala na bien. Ibrator sala musala na bien. Chouchou Miyaki peut donc Chouchou Miyaki makambo. Chouchou Miyaki passe la musala na bien. Donc il Barti c'est basé belé. Tout jeune bo sala musala na kitoko. Blackberry passe la musala na bien. Donc Chali Mieta passe la musala na bien. Donc c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup. Félicitations à la manise mon ami non pas manise mo kitoko po on qui dans studio ba fanatique na bino pe ba yo ki ba obi déjà c'est bon ça qui ba on ba loba menga na lobel bon po derrière na bi ki ba lobi Isaac Parker donc ba binze mon nom vraiment et ça bien longtemps et bimara to comprendre que pour et ça la vitesse moko yo sakanate to zonge pas tout jeune tangina biso comme 5 artistes et génération na o bazo cartonner sauf un pe na ndako so ki bon obi te fona bosser dire na les KPA yo. Ouais, nga sokotanga 5 artistes na tangi premièrement grand prêtre Gino. Yekota zali moi yebi yepena tiomona batun suba yem. Kenda wapi? Te Gino equalizer te. Oh Gino wapi? Bino ndeo. Ebi ka Gino Caporetti ya. Gino Caporetti. Gino Caporetti te yaza mina mystique ye na tozane ko to pa. Yaza yebena tiomona bat ba yemba ka danger za ye. Premièrement en fait biso tolingaka ka ba musicien ba yebani et ope ba sala biso to zala tolinga otanga bango oyeba neza oyeba musala te ka yango na tangi Gino ya mibale na otanga nani Chouchou Miyaki Dega nani lisusu Arafat Yasser Arafat Dega et natangi Ibrator contre maître Dega pe susu nani lisusu
4 tikali moko on a tangi Blackberry des gars quoi. Ok, voilà, merci. Donc, comme déjà on a fait une émission, mais il y a souka vraiment sur un dans un problème. Faut na tout na ce que bango ibratoire azaki contre maître, donc contre maestro. Bon, bino vous avez contre nani. Biso to ba contre te mais to ba pour nani. Ba pour bolingo nzamba pesa biso alakisa biso te gato za ba contre ba to za ba pour mutu to sala musala na bien. Donc mutu to sala musala bien na mboko na biso to apuye. To fan na ba tutu. Ok, merci. Donc, comme déjà on a fait une émission à Bisso, Blackberry, au coco, peut sa salutation, on va taper 5 personnes. Maintenant, on va soutenir yo, on va l'ingakayo, moi liloba et ça la bien. Ouais, moi donné n'angisa kaka na batutu ba mesen tout balanga musique congolaise o azana posa ba imba eto aza posa libanga pour biso petro baka kenze na biso le ka 5 te mais so mutu mo pe na bimi pe na ba moyen na ya chango anje to ko bakisa pe po eza ka musique donc ba mesen tout balinga biso ba ko contacter biso na plus 243 82 622 13 98 donc je le répète plus 243 82 622 13 98 na pesi mbote na nga pa ya mo boss kai yembe jol mu ya dior na Lyon c'est lance d'Orelen Kabasele Iramukuse Atalo na pesi Dorcas pomme verte mambote kotazali et tout global control zinga nyo garçon de l'ol nyo zakanata tout et donc vena biso hérité les sanga hérité minimbo ba boss éternel jano bamba quoi do bambote na batutu quoi c'est ça. Ok, merci beaucoup vraiment. Tu n'as pas touché une question, on a biso vraiment on a beau sang qui me yé, babi touché un déplique babi a bengani bino, bino bolongo te moyen pa bengani bino dans copo na bozo tcha fait mettre touffement dans orchestre ne bo tcha mulunge non, bo sang na ba 500 transport yo ça bino bozo leur fou la bino, comment fait-il artiste à déplique beaucoup sang 500 francs transport. Déplique autant la photo te ponasi na changea na koma na banaiki oyo Blackberry betana no guitare abeta te parce que tu remets dans souka pardon donc obeta simayo lobana te batala biso na photo te po to si date changer donc bozanga vraiment 500 te kuna to zanga bina ba 500 mais minute ba 500 to zanga ngoso te etala kuna mina etala ba banaiki bani comment dans la tanaïki te na la tangote donc c'est que des pliques à kabate pour des pliques au monde en tout cas on futa binoté te wana yo mto lobinga bina kuna c'est que yo bango ba vérité des pliques te me vérité ngona lobi déjà bébé kotala ngana photo te ponasi na changea na koma na banaiki oyo nga a Blackberry kotala ngana photo te ponasi na changea kotalanga na photo te to yemba bongo bwa kaka mabanga na bongo na kati ya champ parce que to bida yo hérité minimbo a minimbo jano bamba pomme de main veut dire yalinga to chabo quoi jano bamba pomme de main tout jeune ba wa changer jano bamba pomme de main zingania una changer o ma hérité le sanga hérité Fernando to changer nani lisusu natanga kombo ya fifi na ngai sente mushia na ngai ya kati ya fifi nani lisusu ema Fabrice Nseka boss américain tozolela pas bonne guérison Fabrice Nseka balobi ozande kwa vetoma maketo na ngai tozo sentir ne Fabrice Nseka Canal Futur News a image à kitoko Betty Masengo tozolela kaka promotion Fonze mona biso pe kota na site yo Betty Fonze mona biso kota na site yo Global Control vous abonnez Nzambe na ngai. Merci beaucoup vraiment bobeta maboko ça allait bien hein Bobby yembi déjà yemba lisusu parce que Bobby sentiment na bino si la raté pour ça boyemba kaka ça moi le moya mukie kaka et ça biso bien bosser la canal Futur News ba fanatique ba s'abonner quoi émission na bino pe canal show ba tala talango to c'est la canal Futur na biso quoi bolanda kana video yo bolanda kana video yo mama ye
Bolanda na vidéo yo nyuze. Bodala Bektima senguna biso muguze ya talwe. Bodala Nikozete ya mfuma na Hermane Kasongo ye. Bodala ya Fifi Firenze fufunyare o. Bodala Giranse jino na biso 3 fois ya ye. Nga bodala klavena biso ye. Bébé bodala klavena biso wo. Bodala tu jeune bawe. Bodala Bektima senguna biso muguze ya talwe. Bodala biso kaka promotion beti Bodala ye yo parce que jano ngajano wagabamana ye bébé ye motema nango komisa no liki na yo ngando thaki na trisho ye bakaka ye kasi yo ya soso adana ke yimi telenga no tango na kozonga ovandela bolingo na yo stipin bazwe bakate wapie bache bolingo Bektima sengo. Ah, merci beaucoup, Bobby. Il faut qu'à promotion. Écoute, dans le canal Futur News, tout jeune peut un numéro en contact parce que un Blackberry déjà PC. Ouais, numéro n'angeza plus 243 81 72 28 200 81 72 28 200 veut dire que pour benga, ce qu'on a conseil ça l'a bien. Veut dire que le programme pesagara, tout ça tu répétera mardi, jeudi, dans ma tête, un espace Coca-Cola. Veut dire que batutu balingi baya. Dire que batutu partout boroya tous en matete bato Europe nabi ke kala trop tard bozo kita un mot tout resta là bien so boye pe ça bien et tous en studio bato mabanga yo moyebika obengi to solo linde zala kaka et ça la biso pe bien quoi merci. Ah, merci beaucoup à mon boss Dav Mubama, papa na Davline Mubama, mon thème ma sœur na Bektima Sengo, maman na Davline. Merci beaucoup l'équipe technique au ba soutenir qui ba dimanche émission des mandats qui peut comme une enfant. Jean Bilongo, Bobby mon réalisateur. Chérie, je t'aime beaucoup. Merci aussi à Josué Fancele. Josué Fancele, Bobby Lelo, vraiment, na robot sanaté. Pour ce qu'on a goûté, na robot sanaté, Josué Fancele. Merci aussi à ma maman chérie que j'aime bien, ma mère Hélène Manzanza, maman Abota Nicosette Double Star, Joël Léon, maman la Cardi Kenayaku, petit Léon, mon petit frère chéri, un boss, n'a Fabrice Nteka, boss américain, Bobby, vraiment, la remontée m'a posé, père au kit, t'as bonne guérison, et ça l'a bien comment qui vraiment ngala mona ko en ligne et ça la bien la boss était David ou Tété go show Bobby chaîne boss même kolo so la mabe to sande to yo kanenga na to so la bongo et ça la bien dans so la l'idée boss moi ya jeune pe ya bogar li suspo za beau beauté plus l'argent et ça la bien. Donc comme déjà dans souka émission la biso kande to ba qui merci bon s'abonner toujours na canal Futur News soit bon s'abonner et ça a bien John Loubi l'exceptionnel depuis les États-Unis Bobby mon boss ya yo yango yo merci aussi à ma copine chérie Nakordis Mukanya jeune artiste et toujours dans groupe Congo to Zaka bongo poto zala déjà merci aussi à mon président Herman Kasongo et Benezer mon daddy to kutani à la prochaine numéro bisous ciao.